La news toujours, n'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yambo Basangwa Solo. Lingala News, seule information vraie à qui et moi on a des Lingala News. Yambo. C'est un type de Wada et la société. Toujours à repos. Les autres dans la bateau, nous sommes pas mobiles, ça va dans la bateau, non, pas neuf ma paiement. Il était PM c'est que biso na minute donc na minute to songi déjà ba travail to donner moi éteindre ya évangile. Recevez l'esprit de Richie Watanabe, recevez tous les membres de la team de Wata, recevez l'esprit de Mianjime Démon, envoyez-moi onction de Richie Watanabe, prends onction, fire, fire, fire des aslumes, onction, Richie Wata puissance, basanda par rapport, tondoro sotoroboro. Bapiti kisiribiri, akatara boro, sondoro kotoro boro, ambusu akatara sandara. Jane mende molinga minga pena lo bakanabino na sane loko wata. Ena tangu na solo banazane loko wata, et loko wata za loko la succès. Ça veut dire t'expliquer bino que no biso to yana évangile. Donc banda à l'époque, donc na minute to aller le million chimie démon et salma kamlango. Parce que tant que héritier bimisa tant bino bimisi ezala nango eloko te mais tant que héritier bimisa comme on a ezala lokola album moko bo ezala kwa tracteur na on a minute to ça on batama to soit yali ke batebeli to batalo ba sepeli pour que ça va faire ça ba dédicace donc comment était l'évangile voilà donc dans le livre il y a héritier Watanabe chapitre na biso mi en chimie démon verset na biso ezali tendai maboko bambi. Kasi na verset mi en chimie démon le na biso boy. Au commencement était la musique. La musique s'est fait héritier Watanabe. Héritier Watanabe, il est tout puissant de la musique africaine. Héritier Watanabe, il est créateur de charme. Ah bah yako na biso na verset tendai. Pour prendre le succès dans la musique congolaise, il faut passer par la team de Wata, là où tu trouves héritier Watanabe. L'homme qui a beaucoup de relations, beaucoup d'argent, beaucoup de succès, beaucoup de toutes les choses de époque ça la prendre. Bien aimé de Komolingami, na sili kono banabino ete, na c'est moi oyo pour le succès à musique, il faut dans la team de Wata. Et pas yoami moto oyo apambolama na succès puis apambolama na mbango puis apambolama na voyage bien aimé ndeko molingami yango mona ba misa la team de Wata tomba la ba de 40 là ba tutu balanda ka bango pe bakabaka kasi oya bino ndeko molingami ezalaka pasi ba misa la bino tana nzela ba tuba bango te ya to sosula merci Samsa ba dédicace ba yo oui pona ko sala ingrate ndeko molingami na lobai na bino ke ngana pesa ba dédicace te na pambola ngande na pamboli tetendai maboko banke na pamboli bébé Richana, na pamboli junior Kwatamaja, na pamboli peli susu mama Rachel Puta, na pamboli mama Mia Gero, na pamboli mama Olivier Nembe, na pamboli peli susu Claudia Sasuna Braza, envoyez-moi en dessous de Mianjimi Démon, la zimoli mwa wate kitelingayi, moli mwa wate kiti, Bukavu, Maniema, Katanga, Zimbabwe, Boma, Matadi, Mwanda, Soyo, Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin, on se retrouve pour le prochain le porte-parole de la team de Wata, porte-parole héritier, le principal, l'homme d'évangile quoi. Donc de Pesaka évangile par programme nyonso o lelo sibuzote ya bozoka mate ya hérité et ça pour na sap na biso to expliquer bino même moral to beti ba concert na biso même moral to si c'est na biso to ki Angola to yi to sumo repo aso na minute bien aimé de komolingami to bandi siko ba travail et puis to zana kata studio pour na ko bimisa chemin de la gloire et ko zale sengo mingi de komolingami chemin de la gloire ils ont combien de titres bon chemin de la gloire en tout cas si je vous appelle ba 12 titres ba 12 titres ba 14 titres donc to landaka de ba programme et loro nini oyo ba ozela chemin de la gloire oyo penza waki oyo za na kati. Bon, na minute yo na chemin de la gloire de Komolingami, on a koloba na yo ndimanga te. Toyebi ke tozala ba animateur makasi, ba Bercy, ba Zawana, ba ambulance, ba Chanda, ba Zawana, ba Gradel, ba Plata, ba Zawana. Cela veut dire ba tout. Toza déjà repamba pour la musique héritier Watanabe, to tondi samine loko héritier 4 d'abord mo ebo biso. De Komolingami, to kozwa eteli moke ya évangile ya héritier Watanabe.
Je m'appelle Sab Cardinal 12 appel manqué, l'homme qui a créé le livre de la musique africaine à cause de son excellence, ambassadeur de charme. Il s'appelle Héritier Watanabe, Boss Life Costa Nosa, de Pulga de Mak Mawene Hemede. Envoyez-moi onction des chemins de la voie, grande onction, fire des aslumes, onction, Héritier Wata puissance. Betre tono lisolo ya Luanda, ezali na Luanda, pa ka yo salama yikuna. Bon, on dit vraiment banama hérité ça hérité. Bon mon hérité te kana Congo monde entier ba ebi. Na bi ke bon mon ndé que non ba fanatique ba silikaki et puis par rapport à Mbiobi. Oui, excusez, par rapport à tout ça dans la carte de travail, il faut couper, dans l'émission, il faut couper. Bye bye. Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle.